Bon, c'était par rapport aux droits d'auteur. Ils ont bloqué la vidéo, donc on revient, on recommence. C'est pour ça que je n'aime pas mettre la musique de n'importe qui. Je connais mes gens qui sont déjà... quand tu mets leur musique, ça dérange personne. On a tchaka ma musique est belé depuis quand là, je m'arrête au truc. Kabouit Pascal. Bonsoir. UDPS organise les élections. Donc tout à l'heure, j'étais en train de dire, les amis, il faut qu'on se lève, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on se lève, il faut qu'on monte dans les hauteurs. Il y a beaucoup de problèmes dans la communauté ou dans le pays d'ailleurs. Dans notre nation, il y a vraiment des sérieux problèmes. Problème, il y a Kosakanate. Quand vous allez parcourir un peu les réseaux sociaux, vous allez trouver tout. Il y a à boire, à manger et à vomir. À boire, à manger et à vomir. N'est-ce pas? Dans cette société ici. Surtout dans notre pays, dans notre communauté. Communauté, réseaux sociaux, communauté dans la vie de tout le jour. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes partout. Dans tout le couche de la République est pourri en fait. Oui, oui. Le pays est pourri. Quand on dit pourri, c'est nos abondances. Il y a à boire, à manger et à vomir. Et puis après, à chier. Que vous ne pouvez pas comprendre. De moment, en fait, je commence à me poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que c'est normal que les gens se comportent comme ça? Est-ce que c'est normal que les gens ne comprennent pas la situation? Parce que les Congolais, ils bien net bamboka mususu. Vous voyez, batu mususu ya bamboka mususu net ba ivoirien. Bazala bango na ba problème net ya bisoté. Au Kenya, Cameroun, un peu, pas l'ampleur du Congo. Pas l'ampleur du Congo. Au Kenya, tu vas en Zambie, ils n'ont même pas quasiment pas de problème. Ils ont d'autres problèmes de faire mieux. Tu vas dans les pays comme la Namibie, ils n'ont pas de problème. Donc, ils sont en train d'exceller. Tu vas au Botswana, n'en parlons pas. N'est-ce pas? N'en parlons pas. Donc, nous avons des problèmes. Éducation et instruction, vue morale, des maladies. Au Congo, il y a beaucoup de maladies invisibles. Beaucoup de malades sont invisibles. Ils ne voient pas cette maladie. Tu vois, pour eux, la maladie, c'est que, pour eux, c'est le sida. Pour eux, c'est les cancers. Parce que moi, depuis que j'ai témoigné que j'ai les cancers, et comment ma finga, koseka, ya niveau. Na c'est canan. Oui, oui, partagez la vidéo. Et comment ma finga, genre, ngamo la yeko yebi sabino, que la belle a qui cancer. Et comme elle a ma finga, pour nous sensibiliser, vous ne savez pas combien de messages je reçois. Les gens qui me remercient, ils étaient en train de vivre leur maladie en cachotterie. Tu sais, quand tu vis quelque chose, tu te caches. Tu ne vas même pas, deux fois, tu vas même oublier que tu es malade, de ne pas à boire tes médicaments. Parce que tu dois attendre d'abord que tout le monde s'endort. Tu dois attendre que tout le monde part. Tu dois attendre tout le monde fasse je ne sais pas quoi pour que tu te soignes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens, ils meurent comme ça dans l'anonymat. Il y a des messieurs, des hommes qui ont recommandé à leurs femmes qu'on aille prier parce que le docteur Ayebi Sieta là. To soigner yo ti, to moni ke maladi na yo fotoka to mabele, mobali aboyi, moi c'est akufi. Mobali aboyi, moi si akufi. Parce que papa akadisi ke mabele, ba finakango kaka. Eza objet na ye sexuel. Oui, oui, papa akadisi que mabele, eza objet sexuel. Partagez, si on n'arrive pas même à 60, moi je coupe la vidéo, je ne vais pas parler de la politique et je me taille d'ici. J'ai gagné. Je vais aller faire mon repassage. Hein. J'ai beaucoup de repassages qui me fait flipper. N'est-ce pas? Ceux qui ont mis 50, ils ont la vidéo, ils ont la vidéo. Oui, oui. Moutoumoko a longoli ko seka. Seka kaka. Ezanga te Facebook moutoache message. Soutenez avec les étoiles. C'est l'argent. Oui, qui ne sait pas que l'étoile c'est l'argent? Toi, tu viens me voir ici. Moi, je suis ta comédienne. Ou bien moi je suis Moutomsala Nabino Boyara Koyipsanga. Ma sœur Olataki biente. Ma sœur Obinaki. Ma sœur Osalaki Boye. Ozomona Techilombo Makambazo Sala. Eh les amis, vous savez Koufouassonièrement comme on a passé. Ah oui, 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 oui. Vous êtes des gens décoincés. La plupart, oui. Bon, Pesaga remarque te. Nazoloba. Ba Congolais ba tout monde très coincé. Ba Congolais ba tout monde ba comprendre makambo ebelete. Je suis désolé, je suis pas en train de vous manquer du respect, je suis en train de vous dire la réalité de choses. Déjà, hein,
il y a plusieurs personnes qui ne comprenaient pas que notre pays est en flagrant. Facebook écrit, oui, Facebook est fait aussi pour que les gens qui viennent parler ici, je vais vous expliquer, pour qu'ils gagnent aussi de l'argent. C'est pas votre argent, ou à la limite, vous venez ici, oui, oui, où vous pouvez mettre, il n'y a pas à rigoler. Je ne suis pas la seule à le faire, et de dire, ce n'est même pas moi qui l'ai fait, je suis même choquée de voir ça ici. J'ai dû lire, ça m'a fait rire, n'est-ce pas? Vous venez vous rigoler, qu'elle commence à démanger l'argent. Oui, pourquoi toi tu viens regarder ici? C'est comme ça, c'est les règles. Alors, et quoi encore, et puis quoi encore? Tu as déjà mis combien? Toi, depuis que je suis sur Facebook, tu vas déjà nourrir. Oh, yozo koya oseki olongoli, hypocrite. Narobenga yo hypocrite, poule mouillé. Chien en carton. Babenga yo la lingala, chien en copaille. Hein? Mbaya copal. Oseki me olongoli. Falo tika so to mona yo, puisque ngana yo to beta rando. Ngana yo to beta rando ya kitoko. N'est-ce pas? Voilà. Les gens qui ne comprennent pas le fonctionnement. Et puis, les Congolais, ils ont des réseaux sociaux, ils ont des kango. Bon, la politique, ils ont des chilombo, ils ont chilombo, vous voyez, dans cette communauté, les gens, ils sont malades. La plupart des gens malades, c'est des maladies invisibles. Et même sur les gens qui sont avisés comme moi, je sais voir des personnes malades. Oui. Une personne comme moi, je sais voir des personnes malades. Ici, sur les réseaux sociaux, je sais les détecter que oui, oh, yaza malade, oh, yo, aza malade. Ayabiku tout que yaza malade. Namutu. Déjà, nous tous, nous avons été quand même traumatisés quelque part dans la vie. Il y a ceux-là qui sont nés vraiment du côté du rive là-bas. Il y a des gens qui sont nés vraiment, tu te dis, mais pourquoi est-ce que même je suis né? Depuis bon mois na bazaki na bango ko liate ba parents bazaki na ba moyen te a plus de ça biso nyoso ba beta ba chicote to mona ngango normal que ba beta ka biso et tout ça et pourtant c'est normal te ba beta bana parce que ko beta wana ezaki ko beta ya mabe bazo ngulu misayo na kati ya ba gravier bazo chezo ba brique ba tio ma bolongo na se ba tio ba brique na mutu au sembolango pendant des heures et des heures jusqu'à ce que tu vas commencer à dormir, à pleurer, à te fatiguer. Et les gens, beaucoup de personnes trouvent ça normal. Oui, c'était l'éducation. C'était de la torture. C'était pas une éducation. On n'éduque pas les gens comme ça. Et la plupart des personnes arrivent aussi dans des pays autres. Ils continuent avec ces mêmes tortures de colons. Bozobo ya makambo ba colonie, ya ba colon, mais bo pratique pratique na bango. Ba pratique ya ba torture, ba punition moko démesurée. Oui, en y réfléchissant, en regardant, moi je sculpte beaucoup de choses. Oui, sur le santé mentale, beaucoup de Congolais ont des problèmes, il y a santé mentale. Et le problème, il y a santé mentale, les maladies, oh, ils sont invisibles. Et la personne qui pense cette maladie se pense que oui, ayebi na ye kaza bien. Boche la ngana nubake. Yango omona ba Congolais, ba koyaka kaboye, so ki yo sepe na makamunazo lobate. Po bokoma ko panzanga sango bisika nyoso ke o ngana zaka impoli, ngana finga kabatu. Yo ye ko finga ngasiko lingi ngana zongi sate pourquoi? Pourquoi lingi ngana zongi c'est la yote? Parce que ngana za sima ya écran. Bon, yo zo na droit ya kofinga nganga na za na droit ko se défendre te. Eh les gars, na kozongi sanga kutu 2023 kutu ndeko za la suka na makambo. 2023 oyo suka. Na ko ba élection ya buzo ba wana bazo ko salela biso kuna. Ndeko koma suka chilombo na zui. Chilombo na kozwaye penza bandeko na gai na kobatisa ye na kosala biceps. Modèle na kotembola ye chilombo na tomboli ye penza boy na base na bino ba moko bandeko na ye bo regretter ngai. Ndebo e mesure eza siko. Parce que batu bazo kufa, batu baza ko palanganya, batu baza bien te na mboka wana, ozomona ba militaire baza délaissé maman so mafuta sali vidéo moko, eza quand même catastrophique. Et puis le désordre à outrance, oh papa Kikwete, attends, je dois te saluer. Je suis content de te voir. Makambu kiri qui sont au coquille 50 te na kati vidéo, ceux qui vont partager te boko longwa, on a kokata vidéo na keko sala repassage. Oui, c'est comme ça. N'est-ce pas? Mboka wane za na ba problème ebele, biso moko toza na ba problème ebele toza kokumba. Ti toza baboti mabe. Tout toza baboti moko toza kanisa toza sala bien, pourtant toza sala bien te. N'est-ce pas? Ba parents moko boy bazalaka na bango wana, bazo exiger oyebi ke mwana na zaka mayele mingi te. Azala mayele akosala na ye ba couture, azala mayele ou azana ye na passion na ye, mayele c'est trop dur aussi. Azana na passion na kosala couture yo ko continue ya sala médecin. Médecin wala komi ko boma batu kuna tipo azana ye na eloko te na mutu, akangaka eloko te, ayebi eloko te kaka ko chuba tonga. Soka sali ba opération yo so raté. Akoma na ye assassin na ki assassinat et na ki médecine na ye. Akoma assassin.
okuta avocat moko boye azalaka na éloquente ayebine koloba taza na dyslexie a prononcer boye ko simba te aloba phrase moko mulai ou boye moko mulai composé azokoka koloba ngote mais siko yaza avocat zoko défendre batu yongo momoni justice ezotambola bien te ba avocat bakoma miyibi bakoma ko yiba bandako bato memeli ekop ke winda kunanga bazo menacenga ba yibanga ngwa mukonzi akoma oyebisa katela ngai na défendre yo. Tout ça c'est quoi? C'est parce que c'est des gens qui ne sont pas à leur place. Parce que des gens qui ne sont pas à leur place. Et ils doivent faire des bêtises. Et ils ne comprennent pas que oui, leur boulot n'est pas lié à kosala babiloko wana, ba trafic, babiloko ba salaka wana. Ba avocat ya Congo. Yango bozomo na mboka mobimbeza tala ba avocat batonda. Ba biloko bazoteka mboka, bazoteka ba entreprise mboka, bazokata katango illégalement. Ba avocat ba vandi parce que la plupart, ce n'est pas leur vocation. Ils ne sont même pas appelés à être des avocats. Parce que des avocats normaux qui ont bien étudié des élites, ce qui se passe au Congo, c'est normalement, ça devait être eux qui devaient s'élever. On voit un monsieur, Bourik, qui est là en train de mener une république dans sa façon sans respecter la constitution. Il n'y a pas des hommes de loi qui s'élèvent pour dire que non, monsieur, loi et lobby boété. Article boye et lingi kolobate. Article oyo ya code, comment on appelle ça? Il y a article, accord cadre et à 10 abeba, ils ont 200 et 127 ou 124, je ne sais plus, j'oublie. Bazo salango na misu na biso tozo ndimate ti bato église ba komi côté ba témoin. Ba témoin de Dieu ba comme côté le mena comme koloba na balabala botika kotikela ye makambu boy. Botika koloba makambu boy, n'est-ce pas? Bango ba vandi kaka mena mboka wana eza na ba avocat. Balobi na bino o ba rebelle ba kei, ba rebelle ba kena bango te. Ba déplacer kaka batiki zone tampon genre et comme zone déminéralisée hein. Netinga na kendaki kuna na Corée du Sud na Corée du Nord na ke na Dorsan, na ke wana na moni na deux zones déminéralisées et puis au vandi kuna, n'est-ce pas? Hein? Na obatu bazo vanda donc place wana eza ya mutute. Donc mboka na biso komi boye mais ba avocat baza kuna ebele. Ba avocat baza ebele. Économie eza ko simba te. Otali penza économie ya lokuta bakamati mbonga aussi kitaki nango soki e mataki esi dégringolé nango bango balobi ba matiseli batu ba salaire ba pesi bango avec quel pouvoir d'achat, avec quel pouvoir d'achat bazo yaka koloba facha batisi batu wana na mboka mbimba itonda tala ba économiste monétaire batanga ebele soki na ba IDP soki ba IPC ba mususu batanga kuna na ba Lubumbashi tala ba économiste kilikili tala bango batondi na mboka tozo yeba kutu te mutu nini azaka na musala nini mutu nini asalaka nini parce que mboka ezokende kaka lolenge bwana o batu donc ozomona mboka moko boye omoni ba mususu o environnement otali environnement ngo bango environnement kutu bakozo ba environnement viable ozomona batu basomba ba mapangu na bango depuis kala député moko atelemi kaka eko boto na bango ba mapangu genre ye concession batu basomba ye asombi kaka parti moko muke aye alobi nyonso eza ya ye akomi ko benga na ba pauvre congolais o balia kate ba pauvre congolais o bazana ba pasi aye ko boto la bango blopango wana na mboka ya loi et puis bazo crier les peuples d'abord l'état de droit et puis boyebike na ba peuple ango ba peuple oyo baza ba peuple penza pardon bo excusenga peuple bololé peuple mobimba Azo yeba place à réclamer ba droit na yete. Azo bossa na kutu que oui, Denise Nyankero, ce n'est qu'une femme qui baise avec le président. Je ne sais pas s'il baise encore. Mais bon, il dort à côté de ce monsieur. Il aide à mourir vite parce que tu sais qu'il est en surpoids, il est en obésité. N'est-ce pas? Elle n'a ni mandat, elle n'a ni pouvoir, quoi que ce soit. Comment la bango nyonso? Au lieu, moi si un soldat ba pesi biloko kolia ya kokokate. Au lieu akende koloba ke oui, akende koloba ba parlementaire bolobi nini, banani bolobi nini, yoka mama soldat alobi ke oui, mama Denise yato la biso likambo. Makambo mboka eza makambo ya cuisine te. Mama Denise alamba kakuna na ndaku na ye. Ye aza eloko te. Denise Nyankero, elle est rien à part que oui, c'est juste une dame qui est à côté de ce monsieur. Elle n'a ni mandat, elle n'a ni pouvoir. Au moins, le peuple mobimba, bavandi wana ba komi ko bengela mama Denise yaka kotala biso likamboyo. Est-ce que la constitution a bino bomona ki place ba komela ki mama Denise yaka kotala biso likamboyo? Ozomona na peuple, na bato batanga, na soi-disant ba élite, na soi-disant ba intellectuel, bango nyonso bazakaka lolenge modèle wana. Batu moko boye ba yokaka na bango te, ba comprendre ke loko te, ba yebi danger te, ba yebi bonheur te, souffrance kutezo la kisa bango eloko te, bazoko vivre na kati neti bazoazo dans l'eau, n'est-ce pas? Bazako nager na kati ya souffrance, bazako beta maboko, n'est-ce pas? Bazako beta maboko, soko yoki bango modèle baza wana, ba uti ko bina kuna na makambu ya Watanabe. Mwana moko boye soki
garçon soki mwana soki mukolo na yebi nanga te awilo akufi kuna nga kutu na sutuka bi awilo lo mungomba ke kokufa ngala lobi awilo lo komba ke kokufa lisusu na stade na makambo ya héritier ebandi boni akufi kuna mama na ye azane na ba moyen te bazui ebembe na ye bake kotika ngo na cinquantenaire mama wana azane na 1000 euros te bazosenga ye $1000 ke de kofuta kuna mboka mobimba batu mbiba ba mabina boyebisa nganga na bina ka winga na zala mboka ona ko bina ngana zala mboka oyo na ko bina bien neti na bilito oyo na sa kuna sukoli ndako na ngana sukoli po lobi na zala projet mususu ngana zala mboka oyo bazala électricité ngana zala mboka oyo na kokende hôpital anytime à tout moment na keinanga na zala moment o bana bakangi na bango classe na bango na futaka minervalité na futaka ba frère mikie kutu insignifiant na ko bina nanga oui yango ane oyo ngana ko bina nanga po tozoloba awa ça fait des années que nous parlons ici les histoires de ce pays là-bas n'est-ce pas tozoloba makambo mboka wala ba peuple yango ba yokaka te ba élite yango ba yokaka te ba intellectuel yango ba yokaka te ba tout biso ya diaspora ba yokaka te siko balingi biso to compatible plus de pitié netiga 2023 la copie madame sans pitié les amitiés débiles tu vois les profiteurs je te dis ça en face et puis tu casses je t'appelle si le papa okei bandeko ya fake parce que boyebi na ba famille obiso to sala attention biso bato diaspora bandeko na ngai eloko moko ngana sina remarque soko zalaka na bandeko no bazaka na diaspora soko sololi na bango bakomi ozela na paselo mwana na nga peso mbote keba bakomi kolakisa mwana muyibi bandeko ba manipulateur batu moko ba obebisa bana ya kosakana te soki kaka ozwani na bango ba problème ou bien opesi bango remarque basiliki na bana na bango bakopesa susu mbote te bandeko fo bokebaka soko bazaka na bandeko na bino na Afrique boyoka na kaka na bango ka modèle wana bonjour soka komi openda pesa bana mbote boya baola ki sabana muyibi po bakoma ba escroc omona tantine tes cheveux là c'est beau bino bato bochaka bakabelo j'ai aimé ta coiffure hein tu peux m'envoyer les mèches là-bas hein ndebo batambolaka bokeba ososo na bandeko solaka na bango bana na bango etali yote parce que bato wana ya Congo bazola ki sabana na bango vol bazola ki sabango du vol et de la manipulation de l'escroquerie d'état moderne bobe banakaka makamanga na lobi za lokuta bocha ba cœur. Et tu as combien de personnes? Au moins la bandeko, bozo solo la makambu. Vous avez passé au moins boya ka makambu wana balingi ba manipuler yo. Po bana wala babanda ko benga yo babanda ko sengo biloko. Po bato a Congo nyoso bakoma bato a survie. Bakoma bato moko boye bakoma à tout prix il faut ba benda. Mais et pourtant bazana mboka na bango bango nde babetela ka Tshisekedi maboko bango babetela ka ba autorité wala ceux qui sont disant ba autorité la bango babenga ba mama babenga Denis Jakero qui te kotala bango makambo wana babenga kaye son excellence ceux qui sont distingués femme je sais pas quoi et tout ça c'est eux hein? Et après ils commencent à envoyer les enfants hein n'est-ce pas ils commencent à envoyer les enfants hein? De dire que oui voilà botala bana bakomi kopesa peso bambote bakomi kokosa yo et puis bakosa peso bofuta minerval bana bakomi kobeta matolo il faut bosala attention na bana wana babeta ka matolo soki bozo sola zana passer yo boye pasenga et puis bana ngo soki ozui téléphone bazaka pe na eloko koloba ya malonga te ba yebi information te ba yebi eloko te bakomi kotuna comment va soki nani wana va nani wala soko pesa téléphone akomi kosilika na ye po ezaka je voulais juste te dire bonjour maman bonjour ago ya likamuni nyango. Et comme bonjour Patrice Ayemba, boke te koyoka nzembo a Patrice. Et so ibo iko pesa ka batu ba bonjour. Boke te ko pesa kuna bazaka pe na masolote parce que bazo préparer terrain ba benga yo 2 3 fois 4e fois ekozala ba bandi ko sala ba doléance. Soit kana ba boti na bango mona modèle bana ngo ba beto zobo. Okutu otikali kutu kidi bozo na bana ngo ba benga ka lisusu te parce que mama na bango aza suna intérêt na binote na yembo ko aza na intérêt na binote fo boke bakanga za ya kotimba. Ya da timbili yo ngala timba na ngaba blague wana te ya ko bebisa bana na bana ngo bakoma kaka bakoma kaleti baboti na bango bakomi ka baboti na bango bazokanisa oui on doit quelque chose on doit leur donner et en plus de ça ils commencent à envoyer leurs enfants pour faire d'un gentil à la débile et de souvent c'est je vais parler à un tel au passer téléphone aja na lingi kana pesa yo mbote bana ngo ya balinga pe bambota ngote et comme siko pourquoi non bazo benga nga bazo pesa nga bambote kaka balobaka te et quand tous les jours c'est pas je vais te dire bonjour tous les jours je voulais te dire bonjour ba sili kaka la bango ga ba blague wala ile kala kante boke baka na bino kana zo yebisa bino
Faut bokata ba bêtise wana. Et ça ba bêtise parce que bazo ko boyebi saban. N'est-ce pas? Maman Mireille Longa lobby deux coups tout déjà babandi likambo ya minerval likambo ya elamba ya collation likambo ya boye baza boye bokeba na bango kala zo ebisa bido toza succès toza na guerre wana siko faut totala bango peza ko kanga ba robinet faut ko kangela bango ba robinet po bazwa mayele ko kangela bango ba robinet bazala kawala bisenga senga batumbimba mboka mobimba ya bamandia pakaka kosenga senga pourquoi parce que bango balingi ko se en charge te soko zo yebisa bango bazomona ke yo zo sala ba blague bango bazala kawana allez ils font quoi ils applaudissent bazana ba star na bango na bato baboye bato baboye bato mobimba bazanga personnalité soki katumbi ya bimi bango nyoso bakei soki Tshisekedi ya bimi bango nyoso bakei soki Fayulu abimi bango nyoso bakei. Si vous imaginez-vous les gens comme ça, à 2023, vous bazo zelango à pied jour ba sauter c'est Tshisekedi. Ba ko voter ndenge nini? Ba ko voter nani? Po baza ba chauve souris. Bazo ye ba bango te, bazo kende kaka bikendela kendela. Bazo kende kaka. Soki mutu boya bimi bakei, mutu boya zongi bakei, nde musala na bango. Siko bato lolenge wana siko to sala na bango nini? Faut ko tcha bango ko tala bango na de haut. Oui. Les amis, chaque année je dis toujours, ayez des résolutions. Ayez des résolutions à accomplir. Yasvi sport, obandi ane asika. Yo zalaka na yo bibanga banga. Musala na yo ko banga banga. Soki ovandi kaka boye yo, ovandi na bapoto awa, osala ka jamais check-up na yo ya nzoto. Oyebi kutu te nzoto na yo etambola ndenge nini, oyebi kutu te soko za na sucre belé na nzoto, oyebi kutu te soko sala kata ba tension artérielle wana. Yo soko ke pas médecin traitant ezaka koke koluka finani comment on appelle ça, certificat. Tellement bon mesala mingi na médecin traitant na yo, oke koluka ka certificat, okendaka na bosolo te. Bande kwane bandi boye, plus mieux tu sais, comment on dit, bref. Ceux qui ont commis se faire checker avant, okoyeba et puis ceux qui likambo bandi na nzoto, bako soigner yo avant. Parce que ba congolais belé, babanga ka kokende pas médecin, ba kende ko bimisaka makila. Bazar rare, o ba kende ko bimisa makila. Ke ba ke kotala ye, ba ke kotala ye ba examen nyonso ba congolais babanga. Si tout sida babanga. Au moins la papa wana la ye na ba tukuna si tout ba papa pasteur, na ba si sans préservatif. Après ba oyebi se kende ko sala check-up papa wana zo banga ya sakote ekutanga mama wana kende ko sala check-up tellement yeke azoka ba petit garçon nyoso balekaraka na ndenga kuzu bayeba ke mama wana tobeta ke ba mai mama na itizaka alingaka poncho sikoy komi okende ko sala ba test na yo okende ko sala check-up mama komi ko banga omoni bakimi balingaka makambo boyete nazo mona bilo modèle bozo kima bozonga wa ngana lobi bozonga awa au moins ba mama wana o ba bimaka na ba petit balingaka ka mpocho pona bango ba petit bazaka maladi te keba okoyeba te soki petit abota mala maladi na ye ba kisi ndo ezo maintenir ye ou bien soki ou bien akendaka de bikenda na ba petit na ye mususu bango pe bazala ba tonton na bango misusu bazbetaka kaka mpocho ya ba obeta mpocho batikelo maladi okolegelete vi na yo sikoyo soki basi batikelo maladi eza awa na pembeni et que la maladie n'a pas encore sévi dans le corps, mieux c'est. Kende hôpital. Sida ezala ebomaka lisusu te. Sida ebomaka na poto te, si tout so oza na poto a okovanda na yo bambula na bambula. Sida ebomaka te. Okokende kaka bakotala kaka, bakomi kopesa yo bakisi na yo, ezongisi ba charge virale na yo na nzela. Donc, bobanga te kokende kosala ba check-up. Si tout so ibovandi na bapoto awa, biloko nyonso wana osoki osalaka ofutelaka kango, n'est-ce pas? Soki osalaka pete ezaka ka ndenge moko. Oza na sécurité sociale babengi sécurité sociale. Sécurité sociale ezape cadre ya santé. Mundela lingaka batu bakufa pamba te. Kaka bino ba congolais nde bolinga kokosela mundele ke we mundela bomaka bino. Bokosaka mundela lingaka mutu akufa te yango tia sécurité sociale. Okokende bisika baboy ko soigner yo te. Awa ba soignaka mutu. Et puis ba mindele kutu ya ba médecin, osoki ba médecin ka mindele te baza ba médecin ta ba congolais na mona bango ebele kuna. Bazala bango ba médecin ya awa balingaka victoire elingi koloba boy a soigner mutu abiki netinga bazomona nga victoire na bango.
na palmarès na bango basi bakomi ke bazi babikisi moi si boko boya mulai moi si boko mulai babikisi ye ndengai ba médecin basi basepeli na bango, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut tolo bagada bino vérité po bino bolingi na bino te. So ibayeka koyoka makambo ya santé congolais aza na problème ya ko s'assumer. Na Congo kuno zaki na mbongo te. Mbongo okende hôpital. Awa ozala na mbongo te okende hôpital ba ko soigner yo. Kisi kutu ezalaka moins cher. Bakisi mususu kutu eza presque osomi yango na ba centime, ba antibiotique ekutaka nango moins cher, bakisi spéciaux ekutaka nango moins cher parce que sécurité sociale azwaka ngo en charge. Siko eloko nini yo banga okende hôpital. O ekuta okaka boy congolais yo za na assurance décès te. Kende ko sala assurance décès parce que yo linga ko kende hôpital te, en plus de ça l'assurance décès te. Okotika bana na ba problème. Oui ma puce. Excusez-moi. Je me sais à chez lui. Tiens. You're welcome. Yo, ozana yo na assurance décès te. Okokufa biso tokoya kotonga yo ngala osala lo vidéo papa kingani auti okufa kutu tosali ba 20 euros ya cotisation. Papa wana kutu ozali kotia ba étoile te. Awa kufisiko ngala ke ko chape 20 euros nanga papa wana penza libu munene nyonso tu wana yaza iko futa assurance nini te décès ko futa assurance décès elingi koloba te ke yo kokufa lobi elingi koloba ke o protéger batuna yo bazala na stress te ya ba enterrement parce que zaka ba stress soko za na assurance décès te e koma ka ba stress ebele ya kokende ko senga na ba sécurité sociale ba kende ko kunda yo na ba fosse commune ou ça tout ça là et puis sans cérémonie adéquate. Donc babiloko nyonso tu wana il faut éviter parce que ba congolais bazala ba makamuna bango ya bango moko. Oui ya bango moko kaka ata bavandi na mboka o bazopesa eloko ofele congolais lingaka kozwa eloko ofele masanga biloko akolia pamba et tout ça biloko o eza nécessaire congolais lingaka okende ko kimela ngote santé ba kimela kango ngaso la zeko kimela santé na ngate mbele na kufa lelo. Oui mbele na kufa ou peut-être na komi penza légumes na kati ya mbetu na zozela peut-être na kufa. Donc bon ça la attention na ba makambo ebele. Bazolo ba boye ba congolais balingaka na bango te. Congolais ngana za wala poko na konyonga bino. Na konyonga bino kitoko. O linga te okoyoka kaka mutu. Ose oyoki ka message ya mukia to okimi. Okota na mbetu na okoloba penza. Azaki koloba makambo nini yango ose rappeler nango omoni ngana sima. Okomona ngana sima na yo. Na kobanda kaka koloba makambo na zoloba. Kende ko semitalisa nzoto. Kende ko mitalisa nzoto. Maman Lydia Mutamba, bonsoir. Bonsoir, how are you? Maman Lobrano Lingala, bonsoir. Mozo mona Congolais, il faut ko yeba. Il faut ko yeba makambu, oyo zo ko sala. Olingi ko kufa te, kende na hôpital. Ko kende pa pasteur te, kende na hôpital. Po yo to comprendre, nga kutu na kopi ko comprendre suba Congolais te. Congolais zolinga kendelo la me Congolais alingi soka komi ko bela alingi ko kufa ta ke pa pasteur basambelela yo te. Il faut que de quoi ça pasteur précipiter nga vite fait na kende. Po bino makambo sala ka biso neti nga mutu neti nga lazo comprendre ngo lisusu te. Bokamati ya bato baza na Congo bino boko fêter Noël te parce que Noël eza ya bino te. Bovanda kapuna boza na ba salaire te, bo général kelo côté, bovandeli kaka Noël ba bêtise. Awa ba Noël oyo eza ba fête commerciale. Bato ba chaki barivuka ba kuku, barivuka ba bata, barivuka ba canard, po basala ba foie gras, ba canard. Ba o bavuka ki ba bata eza ba mbata ba libata. Na ba kuku ezingi koloba soso na Swahili. Ba o basala ki ba dendo, ba o basala ki ba kokle, ba jogo, ba ke boma ba jogo na bango, ba ke koteka bango, ba kozwa mbongo, l'État pe kozwa pe ba impôt na ye, po l'État ya poto na minute oyo, na banzi akale déjà budget na ye. Bazai ko discuter sur le budget de 2023, wapi ba kozwa ba mbongo, mbongo misusu kokoya na ba feti awa.
bambongo ya bamabata, bambongo ya ba guirlande, bambongo ya ba sapin, bambongo ya ba bilamba, batu bakosomba bilamba na janvier awa ba solde ko banda, batu bakokendo somba ba bilamba, bakokitisa ngo po bakosa biloko asika, ole biloko ane be bateki yango orabe, gagner bambongo na bango, l'état zo se retrouver, mukolo business zo se retrouver, ba travailler pe ba se retrouver, ba pesi bango ba 13e mois et patati et patata, c'est comme ça que les autres marchent. Siko bino ba congolais boza na droit te ya Noël. Ezalaka anniversaire à Yesu Christ et puis Yesu abota maka nulle part. Aza wapi. Abota maka na ye nulle part. Eza fête commerciale. Eza leti kaka Thanksgiving. Batu bakuta na kapete. Na bapoto awa batu bakendaka pa banda kwa batu teke o débarquer kaka boye. Et puis après bakomo peso mbongo wa transport. Ah na poto soko ke pa mutu sans rendez-vous. Oko risque okuta bango te. Ou bien risque bango basiriki na bango. Neti nga soko briskele nga kaka boye nga za faux esprit o briske ka boye ka ipara nga obenga ngate loko te o prevenir ngate o sonne na ufungola te o sonne na ufungola so na fungoli na kotelema na porte na comme kotala yo nazai koleka kote na bi oui siko nga nazai kozela yo bo excuse gai nazaka pe na système na yebisaka batu na ngai soko ye sonne boye na weba oyo nazozela yo bino bo debaka na banda kwa batu bozo kende kaka okokoma wana nazai koleka wana okokuta batu bavandi na bango na ba pyjama mwasi ya bato na bana na yeba mesala kolata babiloko ya mikuse yo ye kuna bakomi kokima maputa pe na boye biso tozalaka ba saison tolongolaka babiloko mususu kote mususu poto chango kote mususu donc ba maputa komi musika parce que la minute o maputa ezolata mate siko kuti mama batu na bana na ye bazalaka na bango na ba habitude na bango komi koya kotonga mama wana alokaka bana na kuti alati kiloti moko ya mukuse ya kindoki et tout ça ndebo ba congolais bazalaka parce que bo debaka kala banda kwa batu sans que ba benga bino eza malamu te na poto ngaku tu soko ye na kotalo na fenêtre dande tozo kende modèle na sekaka na kotalo pedala za na bisika na ngana yebi ko repérer batu na yebi quand est-ce que facteur alekaka na yebi quand est-ce que colis ezo ya po nazo landa colis so la commandaki biloko nazo landa ngo na biposte na olanda colis donc na yebi ke oyo azangwa di maye awa oye ko sala nini awa ba yebi nga cause la mutu awa nga na yebi naza na posa ko vanda na batu nga za posa ko vanda na lunga moko po naza na ba lecture na nga na salaka naza na ba incantation na nga na salaka na voyage ka pe voyage astral so sikoyo nga na sina voyage astral yo ye kaka boye otoke boye soki na sutu ki na kemu na kufi bomani ka sala bien soki sikoyo na sina voyage astral yo sikoyo ye eroko sone ngai moyena zonga boye na kufi ngala lingi te boya pona saka ba incantation nanga ela sai ba incantation nanga na bimi na sali voyage astral na tikali kaka boye bala nanga ba ebike mero oyo si asali voyage astral sikoyo ko sone boye ngala sutu kana tikala kuna na kufa papa okoya wate mama okoya te okoya awate pona boy nanga na boy na tikala na voyage astral kuna na yako kufa na boy comprendre boy akaboye te bandeko bozomona donc awa nous année oyo boko pe na sietaka voilà so na sieti kuba sietaka mutakala siko yo yenga na zo sieta na o sieta ni na o sieta ke barwande ba kende pa na bango ba kufa na o sieta ke chilombo adaye akende na ye akende to yembele kende malamu na zo sieta ba mwasi de akima na zo sieta ba sieta ka mutakala siko yo zo ya ipala nga na modèle wana sans ko prévenir boyebi keza bien te bande ko soki to vandi na bamboka oyo toko sala makambo ya bongo te soko zo kende pa mutu il faut ko benga il faut ko tourna et puis plusieurs jours avant sinon on risque au sali ba kilomètre belo kwa mikuna okuti bango te ou bien baboy ko fungola ou bien baboy ko fungolela yo mutu keza na bazo biso na zate o mani ke sala bien te o sumukisi o komi ko yima bango pe batikali kuna bakomi ko seka yo bayaka boyete gala seka kala gai soko débarquer ka boy na boy ko fungola la yebi modèle la tane la kakaka erozo kende modèle gana jibila kana seki na bi azui
Elle va péter ah oui. Oui oui. Doboti ka ba habitude ya mabe. Parce que biso ba congolais to kalisaka mukili oyo, biso nde tozo inventer ngo. Te. Soki totali pe bien bandeko na biso, boyebi pourquoi est-ce que biso toza mutu mabanga? Toza mutu mabanga po toyebi ko admirer baninga te. Toza mutu mabanga po toyebi ko tala eloko oyo ya qualité te, eloko oyo ya bien ezo salema. Boza kaka bakataka biso maboko, oui, bakataka biso maboko, biso yoso toyebi. O bakoko na biso banyoko na bango, oui, toyebi banyoko na bakoko. Bakoko kutu vraiment modèle ba mona pasi toyebi. Siko ba yibaka biso mayele, oui. N'est-ce pas? Ba yibaka biso mayele toyebi. Siko biso ba yibaka mayele, bango bazo évoluer na mayele wana. Toko te la bango pe biso to yiba bango mayele. Mais okoyoka ba stratégie watu bazopesaka, ezaka ba stratégie ya buzoba. Soki muto ayibaka yo mayele kosala nini? Yo kokende ko boma ete parce que yasi ayibaka yo mayele depuis kala. Donc yasi a expérimenté mayele na yo asi a évolué yango. Donc si asi a évolué yango, yo sikoyo, il faut okota na kati ya mayele wana oyiba ngo susu bien. Parce que bomi akena ngo na mutema. Bandeko, il faut to changer ba strata. Maman Chantal, il faut qu'on change ba stratégie. Au moins kaka, ngala lingaka kozana na camarade ya mindele te. Soko zala ba camarade ya mindele okofungwama. Okofungwama na bakamu mususu biso to yebite. Parce que biso bakoko ba yiba kata bango mi baboko, ba traumatiser bango, ba mususu ba perdra voice. Ba perdra langage. Au moins tellement traumatisme leki muto abimi baba. Siko muto za baba ko expliquer on ndenge nini. Ba geste yo comprendre ka langage de signité. Ozomona mususu akomi ka perturber akomi koloba ba langue. O mali ba langue ba obeta ka ba sharaka shika ndombolo e masombo mberekete jazz. O mbereki shika soki nini o baloba kawana. Ozomona eza batu o ba perdre boule. Ba na mayele te na mitu. Sikoyo yo zo kende kolanda bato baza mayele te na mitu neti bostra, n'est-ce pas? Neti ba pasteur ba mukuna baza mayele te na mutu yangola neti bazangi mayele ole baloba makambo ya kibumutu ya mayele akomi kobetelo ba langue moko yozo comprendre sens nango te yo siko zo landa bato lolenge wana. Est-ce que bomo yango eza normal? Bandeko nanga mutu moko azangi ne mayele siko yo po akamoufler ke azazoba abadi koloba kaka masombo sherekete shinda shinda berekete jazz tout ça la siko biloko aboy o apprendre nini nakati o apprendre nini nakati soko kela bamboka mususu zalaka na ba autochtone okoyokola aba habitude okoyokola biloko ya bien oyo okobakisa yo outi na savoir na lobi teke biso tozangi savoir yo outi na savoir ndambu yepa na bino o babetaka yo olobaka te o banyikaka yo fimbo olobaka te o bachaka yo bachaka yo a genou olobaka te pendant des heures soko lobi bayebisi babeti yo pi balobi koloba te oza déjà na savoir wana ya bouche cousue okangaka na yo kaka mutema mama kanga mutema esala eloko te sikoyo okokende kosangana na ba o bayebi makambo mususu oko se performer okoyeba makambo ebele. C'est ce que vous oubliez. C'est ce que vous oubliez. Arrêtez de vous mettre entre vous. Vous mangez les fumbwa ensemble. Vous mangez les ndakala ensemble. Vous mangez tout ensemble. À la limite, tu peux aussi changer ta façon de faire. Ou mélanger les deux. Ça va faire que tu seras une personne riche. Normalement, biso batu mwindu. Il fallait tous à la très riche. Biso batu mwindu. Il fallait tous à la très riche. Parce que tous déjà la culture moko songolo. On s'adapte à toute situation. Ezala o uta penza na moi à 40 degrés. O komi na malili na poto ao. Ozobo yana kolata ba pull. Ozobo kokakana yo ba pull. Ça veut dire qu'on s'adapter. Pourquoi tozo s'adapter te? Pourquoi ozo s'adapter te? O kamati na yo o komi kokende pa bato bazanga mayele. O balobaka kaka haraka shika ndombolo. O mberekete jazz. O masombo. O masoko jazz. Baba nini. O riguru soki nini. Ba bêtise. Sikoyo interprétation oyebi yango te. Makambo bazoloba na yo kuna oyebi yango te. Nde bisika yo kenda kokalisi esprit eza koloba. Eza buzoba. Eza nango esprit moko te. Eza buzoba. Eza buzoba ya makasi peza bandeko na ngai. Bato bolobaka ba langue wana. Eza buzoba. Ça ne veut rien dire. C'est des conneries. En fait, ces gens-là, ils ont bien compris que vous êtes tarés. Et comme tu es taré, il faut qu'on te mène dans le taretage. Wana, ba memi yo, ba comme kolobelo, ba biloko ezanga tina. Bazo expliquer makambo ezanga sens. Oui. Bazo expliquer makambo ezanga sens. Yo pesko kadisi oui. Makambo les andenge wana. Te, eza bongo te.
Makambo, il faut être concret quand même. Il faut makambo compréhensible, et la rationnel, et la hypothèse moko oso comprendre. Babylon kola ba ebisa ko kaka kanga mutema, salaboy, eza ba foutaise, c'est des bêtises. C'est pour ça beaucoup de gens ils n'apprennent rien du tout. Ils vont là-bas, ils commencent à se battre. Ils vont là-bas, ils commencent à critiquer les gens. Ils vont là-bas parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Parce que si on te parle concrètement, on te dit des choses réelles, on ne lui donne pas, il ne saura même pas payer son loyer. Et maintenant, il te dit que toi, tu seras riche. Par quelle magie? Par quelle magie, toi, tu seras riche? Lui-même, le pasteur, abo takate. N'est-ce pas? Yemoko pasteur, abo takate. Siko abo takate. N'est-ce pas? Azo yebisa yo yo kobota. Par quelle magie? Mais ya bandana nou kobota. Abandana nou yemoko kobota. Pourquoi yemoko azo bota te? Mais azo promette batu nyonso ke bakobota. Hein? Pourquoi yemoko azo bota te? Kasi ya bota nanu. Bandeko, vous voyez que la société, la biso oyo, toza la problème, les gens sont pourris de l'intérieur d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Une famille, ce n'est pas seulement un papa, une maman et des enfants biologiques. Non, ce n'est pas une famille, c'est une famille autre. Dans une famille, tu peux avoir aussi des enfants blancs que tu auras adoptés. Parce que, bandeko, boza ya kobunga. Bilo bokadisi une famille kaka bana yo kobimisa na libumu na yo, lokuta na yo. Bana mususu yo kobota bango te me baza bana na yo. Mutu abota ka mwana eza oya yebi maladi ya mwana, oya yebi ko classe ya mwana, oya yebi pasi ya mwana, yebi ba habitude ya mwana, oya vanda kana mwana du matin au soir. Nde mutu mukolo mwana. Kobota kaka kobota kizengi nyonso abota kana ye. Kibolole nyonso abotaka na ye atikina ba akei na ye kizazi kya nyoka azana ye neti nyoka akenda bibota bota sikoyo soki bozo kende babisika boyoka ba masolo. Il faut pas koyoka n'importe quoi parce que beaucoup se nourrir avec des bêtises comme dans les églises. Jamais on parle de l'adoption. Les églises des Congolais, jamais on dit aux gens allez adopter. On va te dire c'est mon robot année passée autant yo so kokisi déjà 40 ans o kokisi déjà 45 ans o komi kokende na 50 ans 48 ans siko robota mwazi mwana ngo robota ye ndengeni o robota ye oui peut-être robota ye à cause de la kizengi bino pe bana bizengi bolinga bango te. Il faut ko sambelela bango po bakufa ba robota kizengo comme ko luka bandoki. Non, yo soki oza mukolo bota te oza na chance ebele o bota mwana oyo aza na bonne santé te. Oui, santé mentale. Ce que bota te oza déjà na ba 45 ans, ba boye oza na 1000 chances ya kobota mwana oyo aza na santé ya bien te. Donc ce que so le kisi bambula moko boye, ko presse te okende kobota. Sala option ya adoption. Zwa option, engana koloba option ba comme ko kontelenga option que oui, option eza option de voiture. Mais de moment en fait moi je comprends même pas. Donc zwa option ya kokende kobota. Ya kokende ko adopter. Ko adopter balobi te ko kende ka ko zwa mwana ya famille na yo. Ko adopter ka ba la famille oyo ememaka ba problème ebele parce que maman na ya za mobimba akosi yo ko yo sali adoption mwana komi kokola ayoki ke po biso tolobaka pe vérité te o komi kokosa mwana yo maman na ye maman na ya akozwa kaka téléphone komi ko benga yo bi akosa yo na pesa yo ye yo mwana na ngai ebimisi ba problème. Ko adopter bien ko adopter mwana o yebite. Moi, je suis parent na yo, c'est adoption légale. À cause de la mwana na yo à 100%. Parce que si on peut adopter mwana leki na yo, et ko bimisolo ba problème. Wana eza adoption aussi. Au kosa lango, wana babenga kango, comment on l'appelle? Au comme kosa, wana eza tutelle. Wana eza sous tutelle. Mwana wana za ya yo te, oza tutelle na ye, aza sous tutelle et pas na yo. Wana nde boye balobaka. Vous comprendre? Mais si vous lingi penza ke ozala mama, ozala ka mama e komba, o lingi penza mwana na yo kende ko adopter mwana mususu, ba lebele bazana este kuna ba papa na bango ba limwa, ba mama na bango ba kufa, ba vanda ka lolenge wana kende ko adopter. Bo fungola mitema congolais, boyebi mboka na biso tozo ozala pe na bénédiction te pourquoi? Tozo la bénédiction te to po ba lebele bazana banzela. Ba lebele bazana banzela. Biso option na biso toza kaka na mitema mabe. Et puis biso moko tokanisa ka toza mitema malamu. C'est ce qui est quand même déplorable. Envoyez-moi pour moi les cœurs. Ça, ce sont des révélations de haut niveau. Envoyez-moi les cœurs. Ah là 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 là. Chérie, chicandombolo. Et Rebeke sente. Et kere sente sunta. Ekere besunta shende meredanda.
Yoka langue. Eh, langue mabe, langue buzoba pizza. Eh, bateko langa. Langue boko yabu jobalogie ya niveau. Bateko, eza mawa mingi. Bosa la kape ba adoption. Mboka la biso ezoza la benite. Bomona ka ba mindele oyo boyaka kokose la bango makambo. Oh Madonna zui bango po yiba bango ba chance. Ah! Bandeko, Madonna oyo. Depuis nga naza soki mwana ya ba 6 ans soki ya ba combien Madonna za ko yemba za na succès bandeko na ngai. Akeka kozwa mwana moko lokoti kuna soki na wapi? Soki na Zimbabwe soki na wapi akende kozwa ba chance. Bino bomoni bakambo lo bakezala katina. Ba makambo bolo bakezala kana tina te. Ezaka makambo moko fondé venu de je ne sais pas, peut-être c'est de l'enfer que ça vient parce que c'est quand même dommage. Et papa Thierry, Madonna depuis nga naza mwana mukie. Nazo mwana mama le kinanga binaka azobina nani. C'est quoi cette chanson là? Ah, na bossa na ba titre ngo ba Madonna ngo. Mama le kinanga ya mukolo. Azo yemba ba danso azo sepela, azo yemba, azo sepela, kala azo yemba tela tuna yele oh nani oh Madonna, mama leki na ngai. Siko Madonna wana abanda depuis des années. Les années 80. Madonna abanda koyemba. Asala ba disque, asala ba succès, abota bana. Po bino problème na bino holiday abota bana akeka kakobo oyebi baboto na kabiso ba africain ba bénédiction parce que on ne sait pas prendre les bénédictions, les arracher, on ne sait pas arracher. Quel besoin est là? Elle a son argent, elle a tout et puis neti baza bana na akopesa bango las bonita de wana ya za kolinga las bonita mama le kinanga ko beta ngo petit oh nini yango na hotala alobi nanga Madonna sikoyo ye Madonna wana asi azoka mbongo na yebele asi a yebani mokili mobimba ake kaka koboko la kolongo la misère ya Afrique na mboka wana boko mi ko taxer ke azandoki azozwa ba chance ngo ba africain za la kawapi ba chance ngo ba africain za la kawapi po bazwa kango po biso moko ba africain toza peza ba malchance kozala la président de Tshilombo soki malchance wala te ezani ba dekokai kozala la président de Tshilombo na ke komona vidéo moko boye bandeko na il faut la lukela bino yango boyebi ke mboka oyo ya biso koma na kibolole moko vous ne pouvez pas comprendre la présidence là que vous voyez eza makambo buzobati présidence oya ba Tshilombo ya buzoba ya niveau moko vous n'avez pas l'idée, vous ne comprenez pas les choses vous ne comprenez pas les choses. Comment est-ce que ces gens là ils sont bêtes avec leur présidence des conneries. Namoni na kete kota ya nga moko depuis kala mais na bengi ye na yebi ke azala mo commerce na ye bato bavanda na côté ya as bokendaka na mariage na exotique ya Mado eza balabala ngo nini na yebi na ngate. La prochaine fois je vais prendre l'adresse. Bato bavanda ba côté wana ba mertem ba côté wana bavanda kuna bo le kaka wana na as bo soutenir azalaka propre makasi asalaka makamu na ye kitoko nini na eza vraiment ordonné boke ndeko sombaka biloko kuna boko tisole ko sombaka pa ba pakistanais bo se soutenir voilà na kei na bengi ça faisait longtemps nazaki ko sala ba course na ngai place na bengi ozala magasin on azate na bi on azozonga kasi ko na bien na lekela yo wana tantôt parce que je suis dans le parage na ke wana na ke kokuta ba tiela bango na kuti bango bazoteka na biloko na bango ba tonton mususu ba congolais bazomela ba masanga na bango wana na koti na seki na yalanga na moya azotia ba musique azai ko tiana no batea na bilongo na ba biloko oyo ngali ngaka ngote pesa nga envoûtement alongoli aye ko tia ba musique na bango bandeko boyebi ki président so ba Tshilombo eza na buzo ba moko vous ne pouvez pas vous imaginer boyebi ke Nathalie wana na zoazumuki na tomboki na bandi bilobela na lobi c'est quoi ça. Donc, bazoa penza clip. Batumoko boa église. Le truc, c'est que ça m'a tellement énervé et que je n'ai pas bloqué, mais je dois chercher ça. Je vais trouver. Bazoa penza clip, imoko boye, abami nzembo ya nzambe. O babengi nzembo ya nzambe. Bacha Tshilombo na mwasi na ye bazako bina bandeko na ngai. Bakendaka babiloko na bango ba église na bango, donc bacha penza vidéo mobimba.
président Mobimba batie na clip aza kobina banzembo ya église na batu bazobeta boyoka mwasi na ye alati robe moko ya bleu aza kobina ngana lobi na ebandeli na kanisa keza kaka peut-être documentaire ou bien un truc du genre. Et maintenant quand je commence à regarder moi banzembo eza kilométrage wala ya banzambe o bachaka neti ba la 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 ezo landa na ebisio président na mwasi na ye batie bango na clip baza kobina ba mabina ya mabina ba Davidi. Bandeko président na mwasi na ye baza kobina na kati ya clip omoni ka neti basufala ba clip na bango neti kaka moi bon les amis vous pouvez pas vous imaginer baza kokata danso babengi mabini ma Dawidi bako bina babina ma Dawidi mwasi na mobali na bana na bango batie bango bakaptito batu moko babini bakie kuna basali babini soki bavandi neti korala munene baza wana et puis na public chilombo na mwasi na ye bako kata mabina batie bango na clip. Batie bango na clip. Mais la lobby mais mboko eza sous na respect. Mboko au président oh malchasse à niveau ni autokozo malchasse à niveau. Je vous explique, je ne sais pas si vous me comprenez. Je sais même pas sortir ce que j'ai vu. Deux années tika nyoka longo nzembo la ye o ya mama Siska. Omoni balokota ka batu balokoti muto abinaki bien bache wana balokoti muto ache wana babini abini. Je vous dis textuellement Chilombo na mwasi na ye na kati ya clip. Je dis, où est le respect de la nation? Mais le Congo n'est pas un pays de clochards quand même. C'est un pays laïque. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'imbécilité. Tout le monde n'est pas chrétien dans ces pays. Il y a des gens qui sont des athées, des animistes, comment on les appelle, les musulmans, les non-croyants, et ceci et cela, tout ça. Maintenant, dites-moi si le président parvient à afficher sa religion de merde en public et les autres citoyens. Mais comme les Congolais, ils comme si Nzambe atindaka bino bobinaka. Comme si Nzambe atinda kaka mukili entier oyo kaka ba Congolais babinaka. Donc bino bokoma banani? Bokoma ba danseur national ou ba danseur du monde ou je ne sais pas quoi. Na président na bino na mwasi na ye. Et puis je me pose la question, je dis mais c'est quoi ces gens ici terre à terre comme ça qui n'ont pas de dignité? Jamais ko kende kokuta ba Ouattara bazo sala biloko bo. Oyebi ba Simone Babo wana mutu ba ko isaka ba Barbo, bazo ko isa parti politique na bango na biloko oyo ya ba religion ezangatina. Mboka ba konzaka ngo na religion te. Mboka ba konzaka ngo na constitution, na ba loi ya république. Nde mboka ba konzaka nango. Donc si comme les Congolais bazala bango ba yuma bazala bango ba bouriki, faut le baza solo. Ba Congolais belé baza ba bouriki. La plupart d'ailleurs sont des bourriques. Ils vont trouver ça ingénieux que président moko oui président la biso zaka simple, président la biso abinaka makambo ya Nzambe et kenda ke zonga ki mais non. Mais non. Est-ce que possible au moins oyo moi si Ouattara soki Dominique soki nani akeko bina biloko aboy. Moi si kutu ya Makisal. Moko na comme comment na penza ya solo penza basi ya ba congolaise baza bito esala malamu te parce que kokuta ba oyo tozolo ba o ba ngope basali boy bazotonga quand même ata ba pont moko ezomonana baza na basi ya ba mindele batongi mo ba hôpitaux bazolinga quand même ko sala ata soki tozo yiba to sala quand même moi biloko oya bino o nyonso oyo bibolole na peuple ngo azana ye kaka bolole donc akumisaka makambo ya kokumisa te ozo comprendre te tomoni mama kingakati ake kuna kolela na makambo ya tchala mwana mais tchala mwana zaki ko pourrir wana des misères. Une dame qui n'a même pas su payer son loyer, c'est à ses funérailles qu'on dit vous savez que ces gens ils sont tellement malsains que vous ne comprenez pas. Ces gens, ils sont tellement malsains et que les Congolais seuls ne savent pas voir que oui, ces personnes-là sont malsains. Tchalamon a koufi na extrême pauvreté. Moutouka Malongate, c'est elle qui allait lui donner des foufous. C'est elle qui allait lui donner. Tchalamon n'avait pas l'âge de vivre de la charité de qui que ce soit.
Tchalamon, elle était dans fleur d'âge. Que a voyagé neti baba Césaria Ephora, neti maman moko mususu abima awa na bosa na kombo na epe, on dirait za Cap-Verdienne. Ba ona baza ba koko. Césaria Ephora azo kende na ba âge wana ya mukolo, makolo zo ko sala e pasi, azo succès na e tardivement, azo kende ko beta na Nations Unies, azo kende ko beta bisika nyonso musique na e comme international. Mais Tchalamon nango mamu national, oui, effectivement, c'était juste une nationale. Si vous avez un international, peut-être que vous changer ta combo, et vous avez une charité à Bafoufou. Et les gens trouvent ça bien que oui, Olive Lembe est partie là-bas, pleurer comme une stupide d'ailleurs, et une manipulatrice à outrance. Et les gens trouvent ça bien. Moi, je ne comprends pas, mes frères. Comment est-ce que vous ne réfléchissez pas correctement? Comment est-ce que vous êtes toujours... On vous achète au rabais. Quand moi, je mets mes étoiles ici, vous ne réagissez pas. Vous ne mettez pas des étoiles. Mais les gens là qui vous achetez à moins que rien, vous ne les voyez pas. C'est quand même pathétique, hein? C'est très gravissime. Et les gens, ils applaudissent. Les Congolais, moi je ne sais pas qui vous a abîmé. Les Congolais, vous êtes abîmés. Il y a plusieurs malades ici. Les malades invisibles mentales. Quand la tête ne va pas bien, c'est ça l'état du pays là-bas. L'état que le Congo est, c'est la tête des Congolais qui est comme ça. La tête des Congolais est abîmée. Et puis ils viendront me faire des remarques. Yozo finga biso, oui, nazolo banabino, nazo finga bino te, nazolo banabino vérité. Congolais, faut commencer à admettre la vérité. Problème na bino, oyebi kaka soko zo reconnaître netinga ba yebsenga nazala cancer na lobina comme Gisèle na vandi na miroir. Gisèle tu as le cancer, 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 Gisèle tu as le cancer. J'ai accepté ma maladie. Aujourd'hui, je suis tiré d'affaire. Les Congolais, on ne sera jamais sorti dans cette histoire si on ne se prend pas en charge mentalement, que nous sommes quand même, nous avons de pathologies. Ba pathologie à ba malades mentaux. Toza nango pedia ba maladie ebele, maladie ba traumatisme, maladie ba nzala. Au moins ils sont liés bien tes cerveau et ko za la nourrité. Hein, o za na ba déséquilibre, ngo mona ba wala ko makale kale. O mona ka muto développer ba maladie kili ba sanji, ba maladie o ba pota libumu, mwana zui pota libumu, soki pota libumu. Ba kamati vix ba tchena kati ya masoko, o mona ba kamati ko ba mundongo, bandeko obi ba bilo. Tout ça, la douleur là, ça rend des gens malades. La douleur, ça rend des gens malades. Au moins, tout le monde parce que c'est comprendre des thés. Au moins, moi, si je me vends kaka boye, a comme une idée très bizarre, amitia batanga ou sinama soko et des choses. C'est un problème. Au vandi kaka boye, bandi komitia tanga ou sinamunoko déjà et ça la capace. Tellement que beaucoup là batu ebele na ba traumatisme na ba torture, a comme ils sont auto-infligés, infliger des tortures. Et à ce moment normal, parce que c'est la kaboete. Appareil, moi c'est la fragile, bachaka tanga ou sikuna na sete. Ote, bachaka, koko la biso, asai ko chabiso, koko la biso, asai ko sala biso boy. Oh, moza ba problème. Et ça ba problème. On va dire que c'est traumatisé na babiloko ya pilipili modèle wana. Non non. Et puis bazo pekisa yo lingi na ko yokate. Et on kobelo lingi no pe ko kende pas médecin teke oy ba kende ko checker yo po ba mona ke oy obelaka ba kende ko soigner lingi na ote okomi ko batam. Incroyable. Moi, des fois, c'est pour ça, moi, je n'aime pas... En tout cas, c'est sans être... chacun définira ça comme il veut, mais moi, c'est pour ça, il y a des gens, par rapport à ce propos, na baé na ngayo. Na peso déjà science c'était que oh to koma penda to banda ko s'approcher et tout ça parce que ba propos na yo et ça tellement à côté, o ko pesa nga musala na boy ba manivelle na ngaya ko sila. Parce qu'au fur et à mesure, tu fais, et les mbaka. Et comme dans les vides, moi, je ne veux pas pour moi. Je ne veux pas pour moi. Je ne veux pas. Au vent d'appeler à Batumubimba, bazo c'est comme toi bela. Moi, nazo souba, on les boye, pourquoi moi nazo souba? Boba dit qu'on traumatisé, bah comme qu'on y bisaye, bah qu'on soit crapaud, bah qu'on kangaye comment on appelle ça? Bah qu'on kangaye na luketo. Ou bien bah dit qu'on bimisa makambouana libanda, bah tu nyos bah yebi ka souba kanambetu, et ça qu'on diminue mutu.
eza ko diminuer sensibilité na intégrité ya mutu bobo makayango. Botika babiloko wana surtout soko zobokola bana bato. Ata soki basubi esa de loko te sukola kakoza kaka mama. Moi, soki aza ya yote asali erreur opanzi omati likolo ya miroir soki ya immeuble obandi koganga ye yo boya komona ye kizengisieli kizengisien bakokole poza batute ngai mona tala kana lobi pardon obato ande nini nzambe buko chakinga na bango okobi kobenga mwana ya ndeko na yo ozwa ye obokola ye yo éducation azo porter eza éducation na yo muto pesa éducation wana. So asali kaka erreur, asali kaka bêtise, kizengisien. Kizengisien munene toza na ye kuna azali neti batracien. Bomoni yete chilombo. Kaka bana kenda kaka s'emprendre na ba faible, bana kaka bandoki bazaka bana baza ba orphelin. Bana bandoki eza ba baza ba faible. Voilà, ndeba musala na bango bazwaka bato a faible. Ba ozwa mama moko boye basi ba nyokoli ekuna na mabala na ye akomi mutu baby akomi na ye l'image l'ombre d'elle-même ye kaka ba komi kozwa epe botika biloko ko simba ka ba faible. Bozo nanu ba chilombo ba fort ba tracien. Bango na bozui ye bokomi kosala ye ba kambo. Bolwa kaka bato ba petit poisson. Bandakala, kaka bandakala nde bozwaka bokomi ko mema bana bato ya bandakala bokomi ko tia bango ba mafuta bokomi ko melisa bango soki banini et puis mboka mobimba bato nyonso bazala kaka soki bakie ko sambela il faut bazala kaka bato bakisi kisi yango to mona ka te place bongindaka soko écoutez il y a de ces histoires là moi de fois en fait excusez-moi je prends un peu de temps parce que ça fait partie aussi de la politique. Vous voyez des moments en fait il y a des choses moi qui me rend perplexe avec vos histoires ici de choses. Les amis, tout le monde n'est pas obligé d'être marié. Le mariage, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas attirés par ça. Parce qu'ils ont d'autres objectifs dans la vie, de faire leur carrière, de baiser avec 10 000 hommes, c'est des fantasmes des gens. Il faut respecter ces gens-là qui vivent leur vie comme ça. Vous n'êtes personne pour commencer à juger les gens. N'est-ce pas? Et ces gens ici, quand vous discutez avec le Congolais, ils pensent que oui, pour baiser, il faut être marié. Ce qu'on retrouve sur le marché de moins cher, c'est le sexe. À tout prix. Ça varie les prix de moins cher à le plus cher. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, ce n'est pas seulement dans les mariages que les gens doivent baiser. Ce sont des désirs qu'une personne peut pratiquer d'une façon ou une autre. Parce que, internet, bango bazaka na nyarte mabala ngo ya bino bimisa ko bino combien de millions neti bino bozalaka bana mike petit frère soki ba petit frère ya Zuckerberg et tout ça ye azala ba millions na ye yo oza petit frère na yo za na eloko te obala pe obota pe ye pe abala bota ye azala ba millions yo depuis au fait dalibala na yo wana ya koyaka ko dénigrer ka batu ko descendre batu avec des histoires de caniveaux en fait, les histoires qui n'en vaut pas la peine. C'est ce que vous dites au longueur de journée, sans se rendre compte que ça vous rend même... Vous avez l'air stupide quand vous parlez comme ça. Vous avez l'air stupide quand vous parlez comme ça, que oui, genre, que oui, et il y a des gens qui sont même plus actifs sexuellement, ils ne sont pas mariés. Et quand vous prêchez l'évangile, le monde ne s'arrête pas seulement à vous. Votre évangile, là, ça doit normalement traverser le world. N'est-ce pas? Ça doit traverser le montagne et partout et vous allez les soulever comme on vous est promis de soulever les montagnes ou de les rapporter sur vos épaules. Tant qu'on est... Et des moments, moi je regarde, je dis, mais ces gens, ils sont quand même dégueulasses. Ils parlent de quoi? Vous parlez de quoi? Oh, tozolo ba makamboyo, tozolo ba pona basi ya mabala, ba ebisi o mutu soka balite asale la ka eloko nete. Asale la ngo kutu kitoko. Moi, je me suis dit, il y a des choses que je ne peux même pas. Toi, je dois te saluer, Augustine. Je salue la présence de Augustine Bakemba. Allez, je te fais des bisous. Oh. Biloko mususu bolobeka na batu. Ezola ki sapenza ke otanga te. Ou okenda classe koza la figure. Ozaki bato bazoko tia bango na se à classe kuna na sima. Ozo vivre na tricherie. Parce que moutou logique, encore réfléchir net yote. Moutou normal, encore réfléchir net yote, net bo straté.
Donc yo, ozako kende na classe parce que ba Congolais ba trichaka na classe. Bazaka na ba cartouche. Mutu mubi bazo kende na classe parce ba point. Yango wana yo ba les ate na mutu. Yango zo comprendre makambu te ozoko loba makambu. Na zo loba pona basi ya mabala, na mibale o babala. Regarde-moi ces histoires-là. Je ne sais pas d'où qui sortent, je ne sais pas d'où, et des messages qui n'ont pas de sous-bâtiment, qui n'ont pas de fondements, et vous parlez ça comme ça. Des moments, moi, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête de voir autant de stupides on leur donne même la parole en public. Genre, quand tu baises, il faut que c'est pour faire des enfants. Qui vous a dit que baiser, faire l'amour, c'est pour... Et puis, ils disent, en plus de ça, hein, écoutez la nuance. Ils parlent du sexe, hein. Ils disent que oui, il faut faire le sexe. Non, déjà, quand tu aimes une personne, tu ne fais pas le sexe avec la personne. Tu fais l'amour. Ah oui, tu fais l'amour, tu ne fais pas le sexe. Donc, dans un mariage où on parle de sexe, il y a point d'interrogation. On ne parle pas de faire le sexe, on dit on fait l'amour. Et puis ce n'est pas primordial. Parce que le sexe peut tomber malade. Et le jour que ton homme a une panne, donc yo siliki, yo kaba réflexion. Vraiment, il y a des endroits, moi je ne peux pas aller, sinon je risque de changer, je risque d'être comme un citoche. Et il y a des gens avec lesquels moi je ne peux pas discuter parce que je suis tellement élevée dans mes pensées. En tout cas, c'est sans être prétentieuse, hein. Je suis tellement élevée dans mes pensées et que quand tu écoutes des choses, de moment tu commences à te poser la question si c'est toi qui déconne ou c'est eux. Mais à la fin, quand tu vas réfléchir, tu vas voir que c'est eux qui déconnent. Qui vous a dit que quand tu fais les sexes, tu vas faire des bébés? Déjà, ça ne s'arrête pas. Quand tu fais les sexes, c'est que tu fais des bébés totalement. Genre, tu fais des bébés matin, midi et soir. Ça veut dire que tu es une personne qui n'est pas éduquée. Ça veut dire que toi et ta femme là, vous n'êtes pas des personnes éduquées. Parce que le sexe, c'est du plaisir. Faire l'amour, c'est du plaisir. Partager entre deux personnes. Et puis planifier. Quand on fait des enfants, on le planifie de nos jours. Faut pas venir nous dire que oui, le sexe était fait pour faire des enfants. Et c'est comme si à chaque fois que toi, tu vas, tu y fais, et que tu ponds tes enfants, quoi. Je me pose la question, je dis, mais c'est quoi ces gens qui parlent comme ça, sans éthique, sans raisonnement, même réfléchir un tout petit peu. Même pas réfléchir de tout petit peu, et puis dire, ouais, parce que Dieu nous a envoyé de nous multiplier. Dieu ne vous a pas dit à vous de vous multiplier. Multiplier, ce n'est pas faire des enfants. Multiplier, de prendre les matières qu'il vous a mis à sa disposition, de les transformer. C'est ça, multiplier qu'on parle là-bas, parce qu'on n'a pas précisé que oui, multiplier des enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu là-bas sur cette phrase-là? On a dit, les gens qui ont Google là-bas, je ne sais pas quoi, lisez un peu. Je ne sais pas si vous connaissez cette parole-là de dire que oui, multipliez-vous. Est-ce qu'on avait dit multipliez-vous, faites les enfants? Est-ce que cette phrase, elle est écrite comme ça? Non, Dieu a fait, le coton c'est un arbre. C'est une plante, le coton. Ezalaka plante, on va ça dans bilamba. Ezalaka plante. Donc, nzamba sali coton pour ça la bilamba. Pour ça la coton et bima tissu. Eza coton eza ba fibre ya nzete. Coton e utaka na nzete. Siko musala nango nini soki nzambe ezalaka zoba asaki ka coton etika la ka coton. Bota la kango coton, bochango wapinazolo, herbe kufa ou je ne sais pas quoi parce que moi des fois je me pose des réflexions des gens qui ne savent même pas décortiquer de choses. La Bible c'est pas un livre de stupides. La Bible c'est un livre de gens qui réfléchissaient parce que les choses sont codées là-bas dedans. On te dit que oui, Dieu a fait le bois. Il a fait le bois et tu vas t'asseoir sur une chaise. Parce que ça c'est le bois. Et tu vas embellir. C'est ça la multiplication dont on parle. On ne te dit pas de faire les enfants. Parce qu'il y a des gens, et puis vous venez encore nous brandir les choses. Dans la maison de l'Efiototo, il n'y aura pas de stériles. Et pourquoi il y a des femmes stériles? Et ces mêmes femmes stériles, quand elles doivent aller chercher les enfants dans les procréations, vous commencez à refuser. Ça, ce n'est pas multiplication à panne. Ouais, les années dans la procréation, dans la science, quand ils vont faire les in vitro et tout ça, ça, ce n'est pas non plus la multiplication. Il n'y a que vous encore qui venez saboter ce genre de choses.
Noé, il avait pris des gens, il a pris des gens, il a les bêtes, il a mis là-bas. On te dit, protège la nature. Ne bouffe pas tout. Essaye de garder bien l'environnement. C'est ça l'histoire de Noé. Vous venez là-bas, on dit que ouais, Noé, là, on dit de faire bien l'architecture, de bien faire les choses pour que les gens ne meurent pas quand il y a des problèmes. C'est ce qu'on te dit. Vous n'avez pas compris et vous venez exhiber votre ignorance à outrance, une ignorance notoire. Et des gens comme ça qui embrigadaient les autres dans la connerie. Ils embrigadent les autres dans une des conneries comme vous n'avez pas idée, avec leur manque de connaissances. Genre, on fait l'amour pour faire des enfants. Des fois, les Congolais, hein, moi, je comprends rien du tout. Je me pose beaucoup de questions. Vraiment, c'est sans être prétentieuse, mais de moment, je me dis, waouh. Très compliqué. Et c'est triste. Vraiment triste de voir une nation qui ne comprend pas les choses. Jamais tu vas les entendre parler d'une adoption. Jamais tu vas les entendre de faire des dons. Ils veulent toujours amasser. Les Congolais, ils aiment toujours. Ce sont des profiteurs qui amassent, qui profitent. Jamais tu les entendras, un Congolais, faire de vrais dons. Quand un Congolais fait des dons, c'est pour qu'on puisse se faire voir, se faire remarquer, que tout le monde sache que j'ai fait les trucs. J'ai fait le... Comment on appelle ça? J'ai donné, moi je donne. Il y a des gens qui font des vrais dons. Ils ne disent jamais. Ici, combien de gens font des dons? Naba Croix-Rouge, naba Télévie, la lutte contre le cancer, la lutte contre je ne sais pas quoi, et machin, même na biloko ya banani, le truc de vente équitable là. Comment on les appelle? Oxfam, et tout ça. Qui fait des dons? Pas beaucoup de Congolais, c'est pas dans leur éthique. Et pourtant, ces gens-là ne demandent pas grand-chose. Ils ne demandent pas grand-chose. C'est quand même pathétique, hein? C'est quand même pathétique et c'est très gravissime. Des conduits comme ça, puis tu te demandes pourquoi est-ce que toi, tu n'émerges pas? Pourquoi toi, tu ne grandis pas? Tu prends tout l'argent, tu donnes à un aventurier qui s'empiffait de ton argent et des dîmes et des offrandes et de tout ce que vous voulez. C'est quand même très grave, hein? Ils sont en train d'élever là-bas les élections. Les Congolais sont obligés de passer par là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Ils doivent aller prendre leur carte d'électeur. Ils doivent s'enrôler à tout prix parce qu'ils sont obligés. Pourquoi ils sont obligés? Parce que j'ai analysé l'affaire. Les Congolais, ils n'ont pas de carte d'identité. La chose qu'ils utilisent d'office comme carte d'identité, c'est les cartes d'électeur. Donc, les Congolais vont aller s'enrôler pour avoir, n'affiche que la carte d'identité, pour être identifié, quand on leur envoie de l'argent, il faut qu'ils aient, chacun ait quand même une carte d'électeur. Alors, les Congolais, ils s'enrôler. Aussi que oui, il y a beaucoup des endroits ou de bureaux où on s'est fait enrôler. Ma place, adresse à Batubanda ou Bavandaka. Batubazo et Bakutute que kuna bazo ok kotoke na eko se faire enrôler. Batindeli yo mbwa bandi ko landa yo. Bakalisi yo za escroc. Botala désordre ya mboka wana. Ok kuna po ba enrôler mutu moko kaka ezozwa tala temps. Ata 1h 45 minutes. Pour mutu moko se faire enrôler. Maintenant on se pose la question, place reculée, village des gens oubliés, ils sont même pas au courant. Parce que déjà, la ville à Minene, la ville à Kinshasa, dans ses alentours, la ville à Kolwezi, la Bisika Moussou, Batunyon Sokutu Bazala Bango au courant. Il y a Makamwezo le Kananamboka. Parce que c'est con, ils ont pris les Congolais par surprise. Oui, ils ont pris les Congolais par surprise. Genre, bazo kendete, bazo pesa ba information te, donc balamouki du jour au lendemain, babandi ko ça la bango campagne. Déjà, je trouve ça malsain. Ces personnes ici, il faut qu'on y attache l'ombo penza, qu'on y attache penza na batracien, qu'on y attache na mutuana, qu'on y attache bien na batunaye. N'est-ce pas? Parce que lui, il est en train de faire son campagne naye, azumbongo ya ram, azumbongo. Nema, pardon. Hein? Azuinyo mbongo ya ba Congolais akomi ko sa nango campagne ake ko fungola université na Lisala kule na Mbandaka ake ina ye ake ko sala ba Mbujimai ba uzui Jackie Kibasa qui est la belle-sœur de Chilombo qui est mariée au grand frère de Chilombo ake ina au nom de quoi on ne sait pas quel truc elle occupe ou la petite sœur ou je sais pas la grande sœur de l'autre Kibasa qui
qui est Célestin, Augustin, ou je ne sais pas trop bien, Saint et tout ça, Tintin, Tintin, qui est ça là, bêtise na bango. Si comme Congolais, ils comprendre que oui, voilà, mais au moins, ils dit qu'on finit comme Martin Fayoulou. Mais comme qu'on finit Martin Fayoulou, quelqu'un qui s'enrôle, c'est quoi ça la nini? Il faut quelqu'un qui s'enrôle pour bino, batia bino train. Batia bino parce que vous avez malhonnête. Batoyi dépêche pédia. Ces gens-là, il faut que ça la bango bêtise. Batoyi dépêche ba batouté. Bande kolanga ba bizengizien. Banazo yokakuna ba kizengizien. Au moins ba kizengizien, Fayoulou a quelque chose. Aka ili susu. Ya no ba ki boy. Mais asala nini? Akotika na désordre na bino. So katika bino tamboya koseka ki aibanga ki kokende. Finalement bino bolinganga nini? Bino batoyi dépêche. Vous aimez quoi à la fin? Parce qu'à la fin, vous sortez les gens de partout. Il n'y a que vous qui avez le monopole des jugés. Tel est congolais, tel ne l'est pas, tel est ceci, tel ne l'est pas. Vous avez une mauvaise éducation et vous n'avez pas l'instruction. Vous êtes coutou. Même, je ne sais pas si on va vous appeler les comment. Vous n'êtes pas digne d'être des politiques. Vous êtes juste digne d'être des gens qu'on doit enterrer dans des fosses communes parce que ça ne va pas avec vous. Ça ne va pas avec vous. Votre règne ici, catastrophe, échec. Bah l'échec nde babino. Et là comme alonga ya concret ezate, tomonité à part président Labino a comme libumu munene, a yibi mbongo à l'état comme millionnaire, a comme kolata, a comme kosomba ba montre, moi c'est comme kosomba ba biloko. Omoni, elle toanga ko Sabino tellement que bato belé ya ba congolais, la plupart des congolais ne connaissent rien du tout. Si Brigitte Macron elle balata kabilamba, azoko promouvoir Brigitte Macron, azoko promouvoir dans les marques françaises parce que elle est souvent alata mingi Louis Vuitton. Elle mo alati Balmain mais alata mingi Louis Vuitton. Et là les habits de Louis Vuitton qu'elle porte, ce ne sont pas ses habits. C'est les habits qui lui sont prêtés. Ba déficier lata erazo latango bato bazaka na bambongo na bango mususu batali Brigitte ba fanatique ya Brigitte ba kokende ko somba ba kokotsa mbongo. Les produits français. Les savoirs français. Mais ba déficier. Oyo ya ye asomba kango na mbongo na ye. Parce que quoi? Parce qu'azaki déjà professeur dans des bonnes écoles. Donc azalaka na salaire na ye. Aye banaka na bango. Azalaka kote kope sa cours ya français. Ne atangisa bana ya Arnaud. Atangisa bango. Ba sympathiza bongo. Mais bilamba la taka ba défisaka e yango. Eria kolata bato bazala bambongo bakozala surexcité bake kosomba bakom ko beta penza ke oui ngana lata elamba wana Brigitte abimaka jour nango ya le 31 soki le 14 juillet Brigitte abimi le 14 juillet lati Louis Vuitton mais ça ya yete oyo ba Denis Nyanke bazoke de kosomba bilamba ba sacoche ya ba Hermès oyo abimisi mbongo contribuable congolais a futi nango to ka koloba bobimisi biso ba jalousie c'est parce que mituna bino esala kamala te. C'est parce que Boyebi est l'autre côté. Et vous ne voulez pas apprendre. C'est ça le problème avec vous. Une personne qui est voleuse, qui vole l'argent du contribuable, qui raquette les entreprises comme Denise Nyankel, une vraie raquetteuse, parce que Moussala la épée, Azaraka pêche couleuse. Elle raquette les entreprises de l'État. Elle va s'empiffer le truc de l'argent de l'État en s'achetant les histoires luxueuses qui coûtent la peau des fesses. Mais les autres gens, ils n'achètent pas. Et pourtant, c'est leur produit. Bah, Hermès, c'est ça, bah, français. Bah, Louis Vuitton, c'est ça, bah, français. Et rapportera na trésor français, bongo. Mais si quoi, bino, il ressemble à Babilo, Congo, il y a bino, il ne faut pas fêter ni Noël, ni bonne année. Bozan et l'oko ressemble à te, bozan et l'oko côté kate. Bon, fêter en gote, tout le monde a abandonné, c'est bino, binoté. Bah, on va fêter en gote, il faut pas lier. Basomba bakende kosala bobino boza na vite bato vite il faut bovanda ke ngana za na vite okangi porte melima yo lali. Merci papa Jean-Claude. C'est pas croyable. Bakoya ko yebisa bino ba information po bola muka bolingi na binote. Bakoya yebisa bino bolingi te bobimisa batu ba jaloux. Tcha. Bobimisa batu ba jaloux tcha. Yango wana akia kolatela biso ba mobondo Sabina. Nyankeo. Nyankeo alati ba mubondo Sabina. Lata ye ba mubondo Sabina bocha pe ba étoile. Nyankeo alati tala mubondo Sabina.
alingia bamba na nga na lobi en tout cas il fallait kweya penza alapa ozokende bisika oyo mutu moko akosentir yo azate wapi nzoto mama depuis toyebi yo obakisi mwa ba derrière masoko esimbi kaka te okati mwa luketo olongoli mwa 3 kotawa luketo ezomona kaka ezomonana te oke kuna kolatela batu babimizabi moko boye na bamobondo sabina olingi obambana. Merci maman Bijou pour les étoiles. Hein? Merci beaucoup. Hein? Olingi ko bambana na misu parce que oyebi kutute ozokende na mbandaka kuna. Na mbandaka mutu nini akotala ba mubondo sabina na yo soki ya ba lui ya ba lubute. Na yango akotala ngo na mbandaka kuna. Mutute batu bazana ngo tina te, batu bazana posa ke mboka na bango ebonga, batu bazana posa de vous voir partir. Un couple malade. Vous devez quitter le pays parce que vous n'êtes pas bien dans vos têtes. Vous devez quitter le pays. C'est ça, ce couple-là doit partir. Ok, na mbandaka, balaba les ate, batio yo tapi, il fallait okwe ya minu wana nano longo comme ça ba kende ko tio mususu na Turquie. Depuis oza wana, o sali combien de bêtises. Ok ko tia masoko esimbite. O kati luketu esimbite. O sali bo esimbite. O lingi okonda kutunde kututala. O yetala. Ok ko latela batu ba mubondo sabina. Okomi kuno lingi obambana na ba mubondo sabina. Eroyo. Ozana clésité. Babisika ba place mususu. O se respecte olatika ballerine. Na ba makolo na bino oya ba Rwanda obozalaka nango. Olatika ka ballerine ko simba. Comme ça oza à l'aise. Olingi ozwa kende ba benda pe tibia. Kende ba benda pe tibia okoma mulai. Bisika okutu batu bazomona ba pasi neti ba mbandaka wana batu ba mona ka ba pasi. Ba eza soki 500 km, 530 km ya fleuve. Bato ba utaka na bazamba o bayaka na ba mai. Bana mike ba jeune ba siliki ka balobi tete to ko kufa na mbandaka basala ba rado. Bazo ya penza ya kotelema pendant de jours et de jours. Bazo pagaye na ba rado. Yo sikoz ke na bisika boye ko kolatela batu mubondo sabina ba mona yo bakabelo na yo. So bona place ngo bato ngo ngala yaka ko tshaba ngo. Il fallait okweya. Oza la chance. La prochaine fois, net ingande biloko na sietaka awa na sietaka kaka. Okweya ta jour mususu. Parce que ce n'est pas croyable. Hein? Ba Congolais baza komona pasi, baza kokufa bande kono soi-disant ba pseudo de kono bashi. Ba kokufa kuna ba mboka ekomi na zone déminéralisée, ceux qui zone déminéralisée, ba rebelle soi-disant ba kei, mais ba pesi mboka na maboko ya Congolais te, ba pesi mboka na maboko ya ba African Union de l'Est. Bapesi bango. Yo zo kende kolatela biso ba mubondo sabina na mobile no zo kende kosala campagne na mbongo na biso. Hein? Mbongo bosi bo yibi ekokite? Totuna nani? Mbongo bo yibi ekokite. Bo kende kosala suba campagne na mbongo kaka ya ba Congolais. Batu bakoloba na bino boye ko finga batu. Biloko olataka wala na yango konsero olataka boye. Yo. Nyankeo. Na konsero olataka bongo, nanya konsero olata bongo. Tu n'as pas de classe? Comment qu'on a taba mubondo sabina na ba plateforme olingi kuto kweya? Hein? Ozo ke des places à ba pauvre. Zala quand même na moi humilité. O yibi mbongo ya batu na yo na mobali na yo, bo yibi pouvoir ba congolais. Bo zala quand même na moi d'essence. Batu moko boye ba yebi atako jojete des gens méchants avec un mauvais cœur. Ba bizengisien. Bazo kende bisika balati ba montre na bambanda ka wana Mobutu akufa, Kungulu akufa. O Tshisekedi batu wana oyo zaki ko sala na bango rando oyo zaka mwana muke bakufa, Kungulu akufa, Manda akufa, komona niwa akufa, bakomona yo te atoke na mbandaka. Rando zo kende ko sala na ba we esimba te papa na ngai. Bango kutu bazaki ata ya kotanga, bango kutu bakendaka ata ba école militaire. Yo eloko te, bango pe bakufa na bango. Rando na yo ba montre wana, bango bazaki ya kotanga. Bazaka la moi éducation muke na moi nini tokolo baka soki eloko nini. Na moi force ya armée. Tozai komona bango ba manda ba konga to mona bango ba lati penza bilamba ba phase, ba telemi penza ba uti na kananga. Yo ça les lokote, ozo ke desikoyo po ba Tshisekedi wala mitu esala kama na mute, azo ke ko sa rado na batu bakufa. Tala bango. Na moi sina mbali bazanga conseil. Bayebi ata kosala humilité te que oui ba mikitisi que oui voilà tozo yiba boza ata la moi d'essence moko boye bo kitata ya semblant na ba kongola ngonde ka ba kongola ngonga mituna bango na komi komona yango penza malamu te bo tshela nga ba ke eza ba révélation chere ke shika ndombolo baraka sente santa ekere bende bere bura
Éviter langue, on se balobe la gangona, baloba na Kinywa Rwanda. Ça y balobe la gangona, mundoroni n'ingala binoto yebite. Eh, oh, bota la ka couple boy, qui zengisi. Couple qui zengisi. Eh, pardon. Hein? Tika biso makelele ya pamba ba biziengicien. Hein? Couple ya ba biziengicien, bazo kende kozwa campagne, bazo sala campagne na mbongo ba Congolais, ba yibi mbongo arabe, ba ekokosa ke o tokomi kotonga. Batu moko bo bazangi plan, n'est-ce pas? Ba kiziengicien. Bateko, comment batu bakoza ba biziengicien à niveau oyo? Hein? Et puis, parce que les gens se représenter dans l'élection. Mais bien, on va il faut botika. Hein? Oh, tomonité, biso tomonité makambino bosali. Bosali elokote. Bino bosali elokote. Bosali elokote. Ezaka ba Congolais ka modèle bazalaka pe na bango pe na ndambu ya, hein? Eloko ngo na mutu ba maladi. Les Congolais sont malades. C'est ça le problème. Malade, il y a des Congolais. Et comme il y a des gens physiquement, il y a des gens qui ont des gens si physique, ils vont attraper. Les Congolais, quand tu les regardes, les Congolais ne sont pas en bonne santé. Parce que Moutou, ceux qui Moutou est au là, après tu verras le corps aussi qu'on va impacter. Tu vois, les Congolais konda, batentiri bazika, bazo pakola produit, bazo kaisa bakobonga, mais bazo bongate bazako zika. Basou qui se katara ba Congolais parce que malade des en mitou. Oui. Regardez les gens qui ont Alzheimer. Ils commencent la maladie dans la tête. Hein. Après, malembe, besoin mon amoutou comme il se détériorer. Parce que ba nerf. Ils ont là. Ba Congolais bota la comportement ba Congolais. Les Congolais sont vraiment malades. Dans la tête et le corps commence à se voir. Ba pour soi ba Congolais à quito côté. Rokuta bango so kanisa bako bonga ba pakola ba choko baziki bazo comprendre de teneti denile ça zo comprendre kakate que yé azika la produit et puis à se transformer histoire que yé bako tsaka na mai parce que ba Congolais bazako bela santé médiocre mutu so ke bandi ko bela nzoto pe ko kende parce que ba neurone ezoko bela ozomona bavanda na bango okuta na bana baboti bana ba mike ba kimi na bango bandaku. Mwana zo yebise na 12 ans alobi ya kotanga kombo ye alongola bazemite mwana 12 ans ebi kombo balongola bazemite aboyi na kotanga kombo wana parce que akosala publicité akimi na ndako nous avons mutu akendaka classe asala ka soi-disant littéraire otuna yata soki ayebi kikero ayebi na yeyete. Otu na yata brutu sazana ni ayebi na yete. Ayebi te me akoyebi soke akenda kotanga latin philo. Soko tunia ka philosophie elingi koloba nini mwana Congolais atangaka ayebi na yete. Parce que azana ba carence na mutu. Vous pensez que c'est une blague? Hein? C'est pas une blague. Hein? Les enfants, les pères, les parents congolais actuellement bazana ba problème na bana na bango, bazana ba problème na mitu. Tout le monde a bango un examen d'état modèle ba ko yebisa biso ba bêtise aw. Tout le monde a rangote. Comment pourquoi na nation mobimba penza bana bazo si sa classe base moko ezate mais bato bazo beta maboko ba boaki ba fufu mama na yo ayebi ke yo zalaka kizengisien mais azo beta maboko fufu. Si quoi imaginez-vous déjà une personne qui vient d'obtenir son diplôme d'état qui n'a pas de capacité ni de réfléchir ni de comprendre ce qu'elle a vu ni d'expliquer d'ailleurs dans la langue qu'elle est supposée avoir appris à Kennedy Université. Il sent sa irresponsabilité bana oya Congo bazanango wakia sans sa irresponsabilité et puis beaucoup ta bango bazotambola ka boy ba epe poto bazotambola ka na irresponsabilité ya lolenge wana okuta bango na YouTube kuna na TikTok balingi kotika la bana mike une personne qui a 40 ans une personne qui a 25 ans c'est une maman. C'est une personne, mutu mubimba, mukolo. Ba Congolais balingi te. Balingi comparaison à ba âge.
balingi kaka ba âge. Parce que mitou ezoko bela. Moi je ne peux pas comprendre que oui, des personnes adultes, bazomi mona kaka bana mike. Mayele ya kokokata mukete na kati ya cerveau. Tu commences à te demander, mon Dieu, est-ce que nga pe na utaka a Congo wana? Biso nyoso tozo, c'est quoi l'histoire? Ata ye na mboka ya mpaya boye. A préféré na ye asala ba bêtises, alo ba n'importe quoi, a monter les unes contre les autres, a pelisa ba moto, asala ba songi songi, batu ba swana, batu ba fingana, wana ye asepeli. Et puis alobi azane mwana muke wala la kana mibali, mwana muke rotuna azana bana 5, mais yaza kaka mwana muke. C'est un problème mental. Un problème mental. Ba Congolais ba na ba maladie. Oh, et comme siko visible. Que oui, ba zana ba problème ya mutu. Au moins nzoto santé te, au moins ka mutu ya moko. Nini, oh, sali crise. Oh, akufaki. To kunda mutu. Et le koti. Tala ka batu, ti lelo imagination ya ba Congolais. Mutu soka kwa ya ka maladie ya ndeke. Congolais muninga zo kweya. Eza problème neurologique. Dysfonctionnement ya neurologique. Congolais ko pesa pratique na ye moko ya mutu ya liboma. Ya genre so mutu akwei maladie ya ndeke. Basoyi wana babimisaka wana e ko contaminer ye. Donc bako préférer muninga akweya tutani na partout neti nyoka bazokata ye mutu. Omani ya ba Congolais bakataka ba mitu ya ba soso soki basalika erreur soso azoko sauter mutu ako sauter ti akozoka partout ako tuta la mutu ti ako kufa po atutani mutu mabe na kati ya libanga Congolais ko maîtriser ndeko na ete po azobanga soyi wana ke wi soyi wana ko contaminer ye. Est-ce que batu ya ti na 21e semaine ko kuta Congolais na alingi ko bala po ya er azoko bala azoko kende ko bala po asala sexe. Les sexes, ça doit être prendre une grande partie dans les couples. Les sexes, c'est ça qui est capital. Réflexion. Les sexes, ce n'est pas ça, le mariage. Le mariage, c'est deux personnes déjà qui ils doivent s'aimer, se tolérer, s'apprivoiser, se comprendre. Et puis, faire l'amour, ce n'est pas seulement se faire des pénétrations sans... Comment je dirais ça? Je ne sais même pas comment je vais vous expliquer des choses. Parce que ça m'énerve tellement. Yango ba couple ba Congolais ezo comme prospérité. Parce que ba kenda ka kolala kaka. Bango sans sexe c'était ko simbate. Oh qui pervers ndenge nini oyo. Parce que ta na couple azo bala po moni batu babalaka et puis ba komema bino na hôtel ba bengi yango nuit de noces. Et ça, batu mususu kutu. Ba konsoma makamuna bango depuis kala. Balala na kabikolo nyoso. Jour à douille de noces mutu na mutu alali kutu baswani. Ba comme ko swana. Moi bala comme ko biso moni ba bêtise na yo oyo mbongo na biso ekei. Yo welongo kuna. Yo po ndima ki pona nini? Yo po somba ki ba Weston. Yo po somba kazaka balali pété, ba sindi pété. Je comprends pas ces gens. Je comprends pas, ces gens, ils tournent autour du sexe sans comprendre même le fonctionnement d'un couple. Ils veulent se marier, ils ne comprennent même pas que oui, on ne se marie pas pour le sexe. On se marie déjà par amour. Quand on s'aime, on se marie, quand on se tolère, quand on se patiente, quand on a des projets en commun, quand on a cet esprit d'évolution. Parce que quand on dit mambalite ato chenga on matisi nga penza na komi mona neti mwana wana soki oyo ya filme wana exorcisme na komi penza na plafond boye na vandi na zo planer soki oza na projet te na kovanda na yote soki na omoni oza na petitesse d'esprit na kovanda na yote soki oza na esprit ya grandeur te na kovanda na yote ata ko komisa nga tina mapata kuna parce que oyo comme mukolo Tesla alobi kuna na likolo kuna bazoluka nzambe babomona eta. Parce que er moko bo se retrouver kuna na espace bomoni mapate komi na se mabele komi likolo siko yeso ngo to bazo luka ye na mabele na mapata ni nyango. Oba mataka na espace kuna mabele er moko ekomaka na likolo bango baza na se siko bino boyebisa biso nzamba za kuna na likolo bazo ko luka ye kuna bazo ko mona eta. Tout ça les Congolais ils peuvent pas comprendre. Oui, vous avez dit, tu dénigres les Congolais. On ne les dénigre pas. On dit la vérité. Acceptez vos maladies. Comme ça, vous serez soignés avant qu'il ne soit trop tard.
Parce que dans ce pays-là, tout le monde est malade. Sans exception, parce qu'ils sont là dans les embouteillages, ils sont là dans les saletés, ils sont là, manque de ceci, manque de tout sauf de rien. Mais ils sont en train de s'acclamer. Ils attendent 2023. En 2023, il faut mettre Tshilombo à la porte. Et cette fois-ci, il faut qu'il gagne les élections parce qu'il a déjà mis ses pions partout, ces batraciens. Il a mis ses pions partout, n'est-ce pas? Il va gagner aux élections. Donc, quand il gagne, quand on le proclame président, il faut sortir. Allez vous enrôler, passer aux élections, choisissez, sauf Tshilombo. Tshilombo, il ne faut pas les choisir. Il faut lui mettre le doigt dans là où il faut. Si Kara va proclamer Tshilombo, il faut sortir, dire que non. Les 4 ans, il vous a fait passer 4 ans. Aleki Sebino 4 ans quinquennat. 4 ans, kaka boeboza, kaka biba, mupepe ya kaina. Ba Congolais, ba comme kokeneti, ko se faire violer, tina ba Libye, kuna na héros ya lelo. Ata ba Congolais ango. Toyebi ke Congolais mataka avion akei. Akokata nzela peut-être akemi ata na Nigeria avandi po akomata avion. Congolais comme ko beta désert, ligne 11 na kati ya désert. Likola ba Tshilombo oyo na ba papa na bango ba kosaka biso makambo. Ces messieurs-là, ils ne peuvent pas passer aux élections. Il faut refuser. Katumbi non plus. Parce que Katumbi, c'est un petit commerçant. Qui n'est pas si intelligent d'ailleurs. Kutu Katumbi, wana bokendera na ye kutu te, oh, aza congolais te, aza boy, wana eza kutu kokende musika. Son incompétence à outrance. Nde wana il faut présenter ye. Katumbi. Katumbi aza incompétent. Il n'a pas de langage de politicien, il n'est pas éloquent, il ne parle pas correctement, il ne se tient pas bien malgré son argent, il n'est rien, à part son argent qu'il a dans ses poches. Lui, c'est son argent qui lui fait. Ye fa sala bilanga kuna, asala kabambongo na ye, ba minoteri na ye, akoko ma présidente, bino bakatange boza batu oyo, lolenge. Nako yela bino kuna na tusema ukweli, po ereleki. Bakatumbi wana baza ba incompétent notoire. On ne peut pas nous tourner les mêmes personnes tout le jour. Lui, il a géré la province du Grand Katanga. Il a détruit. Il n'a rien foutu là-bas. Pourquoi vous allez dire que oui, vous allez les voter? L'aéroport de Luano est toujours pareil. Ata bazaki ko bloqué, mais lui s'est enrichi. Il a voulu être dans tout le business. Il n'a rien foutu. Ezalaka poudre de pelempempe au bachaka bino na mitou. Bachaka bino poudre. Et puis en plus de ça, toutes les personnes qui travaillent avec lui en tant que gouverneur les détestaient. Parce qu'il est partout. L'argent, il aime l'argent. Lui, c'est l'argent. Il aime trop l'argent. Toutes les personnes, baza ko sala l'assemblée, ba obenge chairman ya lokuta. Ba ngonyo so baza ko tonga ye, ba mususu kutu bakufi. Baza ko linga yete balobi azama yele te. Balobi azama yele te, atanga te, ya yebi kaka makamwa mbongo. Place mbongo nyoso ezali, il est dedans. Et en plus de ça, c'est un mauvais employé. Il ne embauche pas ses employés à long terme, à longue durée. Il les fait toujours des journaliers. Il ne donne pas les contrats de travail. Si quoi, imaginez-vous une personne comme ça aux Républiques, à la tête de la République. Qu'est-ce qu'il va donner au peuple? Boroyo Kangai. Bon regretter. Oui, oui. Ngalo bete la bango campagne. Bete la bango Katumbi, na bete les campagnes. Kitoko. Tshisekedi na bete les campagnes. Na bete la bango ba campagne. Hein? Aéroport moko ba yebisu bandeko ba brique, ba doussou. Oso comprendre te. Ba congolais na yebite ce bozaka na miso ko observer les belles choses, c'est parce que vous êtes malade, c'est pour ça que vos têtes ne fonctionnent pas bien. Même njili wana aéroport njili ba go pass tozo futa out to futi tito lebi. Bozaka ka ko bemela biso bozoka ko présenter biso ba biloko moko ezangatina. Hein? Ba congolais pe bazoko sepela na ba biloko ezangatina. Ces gens-là, il faut les débarrasser. Kakabila wana, il faut qu'on bête un gros pied dans le cul là-bas, le foot là-bas et lui et sa femme qu'ils aillent là-bas plus loin. 18 ans et coquité na ko bête la bango campagne. Bête la bango campagne. IDPS organise des élections. Il faut qu'on bête la bango campagne, qu'on pèse bango, qu'on tient à l'honneur. Comme ça, on va qu'on bête la bango campagne, qu'on laisse bango baza biziengicien. Bon, je vous laisse. Bonne soirée. Au revoir.